Merci na balandi na biso, merci bisika bozali na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Merci na bao nyonso bazwi lisusu opportunité ya kolanda émission Maboke. O nyonso bazwi opportunité ya kolanda émission na KNB News balobi to memelaka bino toujours kaka ba nouvelle ya sika. Kaka nde bozomona nazanga moko te na plateau, toza deux personnes. Merci na balandi na biso, merci bisika bozali na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Merci na bao nyonso bazwi lisusu opportunité ya kolanda émission Maboke. O nyonso bazwi opportunité ya kolanda émission na KNB News balobi to memelaka bino toujours kaka ba nouvelle ya sika. Kaka nde bozomona nazanga moko te na plateau, toza deux personnes. Ba memenga na émotion pona loba makome komeli ngai. Ata bino momuntu botalanga pwani bakebetane lokonga mona yebi omani mukala kuna eleka kuna tozali ba examen na classe babisanga kende examen na binga tozobela te nokesani kuna bokecuba tonga ote eza makambo cuba tonga te eza makambo ya tonga bakreation nakoma kuna boye prophète na biso atangisa biso na prophète na biso médecin na biso atangisa biso abanda tuna ba question ebele moko botika atonela liboso mai na français babenga yango nini nalobi prophète ozopesanga makambo pete bopo ya nini nayebi se mai na français babenga yango au pire tozokende malemi bomona nde ndokende likolo mai na français au pire atonenga soki bapesi yo moi égale à combien na bi prof surtout comme na makambo makasi boy nese mokolo batangisaka wana ezali ete asiliki oyo oyebi te so bapesi yo mokate moko ale babotoli yo mokate mosusu otikala na nini nanalobisaki nde pete boye babilo bato na pete so bapesinga mokate moko babotoninga mokate mosusu na otika na nini naotika na mafuta na boko nayebisi prof prof abetinga na ndenge moko apa wana nazali so na isom so na nga na betela bino apa wana nazali so isom so na nga betela bino mokolo kuna pe omani mokoka kuna eleka wana tozali na un mama na un mama mo boye to ando kaisa ne bulivu prince to ando kaisa ne prince tango sikoyo tokomi tonto kaisa prince boye mama nalataki un liputa na mutu alati isu un liputa susu na luketo ade amemi sikoyo mwana tango toni tokatisa boye mutuka moya ye bino bobokansi tuti boza mitema mabe mutuka neleki siko na nsima liputa mama elandaka boye elandaka mutuka na nsima boye siko mama alataki un liputa ya mutu na un liputa na luketo. Merci na balandi na biso, merci bisika bozali na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Merci na bao nyonso bazwi lisusu opportunité ya kolanda émission Maboke. O nyonso bazwi opportunité ya kolanda émission na KNB News balobi to memelaka bino toujours kaka ba nouvelle ya sika. Kaka nde bozomona nazanga moko te na plateau, toza deux personnes. Na ele bino mutu moko boya, bobengaki trop. Bobengi ba message na ba WhatsApp na sepena bino ka po bobenga mingi bokoma rapé. Donc voilà pourquoi na memeli bino pe mutango vous allez un peu patient. Donc kala mingi te to découvrir. Ouais naza a on a plateau na ngai na président Ferrari. Bonjour papa. Bonjour Rose. Sentez bien? Ouais, sentez bien Angola Nzambe. Na sepeno ka neloko moko. Tant on a mon ozo ya kachine na yo donc c'est protégé vraiment. Donc corona vraiment c'est réel. Toujours respecter quand même bien comme bokati. Na botambo ya libanda mbe côté quand même. D'accord. OK. Et ma camionne soit elle est bien. Non, sinon ça va, on est dans tout le par la grâce de Dieu. OK. Tous en a monsieur Ferrari.
Mais c'est Ferrari comme un groupe. Pour déjà, on a déjà président. Donc, as président un groupe, binomoko boyebi, voilà pourquoi. Benga, déranger, yeka, kapo, pièce, oezo, les kalibanga. Voilà pourquoi on a peine à saler binomo sala. Donc, on a un ça na bino. Ouais, papa, pièce, oezo, les titres dans les années. Bon, pour nous abandonner la question de Liboso, groupe comme on a Cinepro, ils ont jeune groupe bandit il n'y a pas longtemps. Ok. Touché deuxième pièce Nabiso, on a marché déjà, et comme le 4e épisode, air conditionné. Tout aussi, ça refuge fatal. Touché air conditionné dans le marché. Air conditionné. Tout en air conditionné. Air conditionné, l'on débat donc d'ailleurs, quand on tout le monde a un lobby, président, on a bon, t'es air conditionné, donc ils ont des pièces. C'est comme. Oui, qui ont la main. Bon, na sepela Ranabiso, Bakinois, tout comme une culture, mon robe et tout le monde peut savoir toute chance. Donc, on a la mapenda, Bakinois, on a consommer, et puis, les bandes, place aux chaînes, on a les caca, et les autres, la mapenda, les autres. Merci pour la bateau et passer la confiance. Ok, merci beaucoup. Président Nalobi Boui. Et dans le monde, il y a surtout des artistes, pour ça, moi, je sais que c'est pas mbaté, je sais que c'est pas pandi wana. Mpanzi nini? Pandi wana ka obinomo boye bikaka. Nga yebite? Mpanza ngenge. Nebite? Mpandi wana kaka. Te na ke mpanza ngenge te. So na ke mpanza ngenge omona na okoma na mwa car ndeti ba vina biso ba vie de loin ndeti ba vina biso belé ba yana biso belé ba tama mituka ba via bien biso to bunda na. D'ailleurs ça n'a apprécié te. Te ana achoté. Donc non malé mais ta confiance wa kino va pesa ngai. Eza ça yango. Si on a que oui na le pourquoi. Ok, na sepeli ne loko makasi. Merci. Parce que vous avez une passion. Vous avez un tombolo. Bon, nga pena na bandi carrière le loté. Siko d'un kumba mo boyi banana banda ki ona na passion te, ka lelo na d'un kumba mo bou. Président Ferrari, au banda carrière na wapi na groupe ni. Carrière na ngai na bandi ngo pas grand frère moko azaka pa kisa Mario Sombo. Comment les a Lolendo Président Lolendo Jonas il est à Kingai après ça il a quoi être mais ça qui penelo malonga te mais na biminde ce que pas président Manassé groupe ACVM. Ok, président, parcours notre courrier, boleki après pris na combien de groupes parce que tant autour le bolobi que non na leki na sali carrière na ngebele. Il y a les bons sucres nos simba qui s'y pose nani donc tout est un peu carrière na yo oui au lobby aux ala qui et pas ya Freddy t'es bon n'azaki pas moi et pas ya moi nani moko d'ailleurs ça koko ya Freddy bon nazapi na koko n'était pour na umela te a sale lo mama longa te donc il y a zaka pas Freddy mais na coulisse zaka na moi bana ni mon robo ya bandoluka a colissa quoi. Ok, oui, pas ya président Manassé. N'est pas président Manassé ndé Alexandre na TV Liboso na TV zakaye. Donc président Manassé place azali na PCM bote. Mbala Liboso le kana TV wana o incarna ki rôle nini na groupe président Manassé. Pas président Manassé na bandaka ko jouer Kizengi. Ah bon? Bandaka ko jouer Kizengi na ba problème banda kala donc nazana mo rankin mo mukie na leader na ngama se ba série mo bona kenaka pa ya kisweswe président na kisweswe na PC Sombo de place ali na lura président na fort so va l'année mission vraiment a benga na numéro pour na lura ke fort donc yene mtapesa nga guyo jouer kisweswe donc apesa formation donc apesa nga pena guna banda ko jouer ninge mona ye siko tango ve akenda soki mbashi so pa kenda wapi nazako obligé na continuer carrière nde nazonga ki so pa Manassé donc tango vi akei na ye donc akundaki pe nini no kizengi wana to oza ko évoluer nango toujours et pas na ye donc ça que vi akenda pe na kizengi na yo et pas na ye siko na banda ko zwa tango jouer te po bando jouer ko leka ngai mais na ndo jouer ndenge mona ye donc na banda ka ko répéter ba place na ye siko tango nazonga pa Manassé bisinga bo mondo fanda ki e o mondo ngoye na jeu siko meko ko kima mo mkie ni na meka mo ki mo mkie na koma siko na nena manzombi siko na ndo jouer bon mais pour l'instant na non normal pena donc pour l'instant ya on a uto to na uti donc président da voyager ki wana saka kenda la bangengi na ye
bangenge no apesaki ya kizengi wana do voyager nango te après ye pena na évolué ki après ye na évolué ki bato na kini pena manzombi pena yebani Ferrari nde siko bakomo mesana nango neti nga lokuta mabenga na yebela na manzombi wana kasi yango na lobeti mingi bayebela nga na manzombi ces derniers temps pe bakomo tuna nga trop ndenge nini ozwi jango fandisi yango et tout bon naotala kaka muna mutu makomi bale mais esengana na nzela moko nayebi te so na okabolongo ndenge donc esengana ata mbona na nzela moko sikoyo la plupart ya bato na convaincre na kizengi bakomo sepelanga mpe na normal sikoyo na oyeba te balingi nini juste bon artiste aza mpe na limite te wana olobi ya solo mais sikoyo na mutu te esengana na ogere yango ogere yango problème nde yango wana sikoyo. Ok, merci beaucoup na ba réponse na yo. Président Ferrari, tongi toyeba o répétaka wapi comment groupe eza ko évoluer batami tout pas si baza bato ba do baza na raté na groupe. Ngamono nazaka mtu pasi. Nozwaka même sincère. Donc nazaka mtu pasi papa na ngai. Na lungwaka na kendaki na mo groupe belé mais na leka na ba groupe monté. Pour l'instant, dans la plateforme, il y a Trésor de Bondal. Maïndu, Azaki Mwana, il y a Souza, il y a quoi comme Souza. À Lungwe, à Salisco structure naïe. Les loups, donc, autre neuf, ils ont évolué déjà. Dans la plateforme, on a pour la Babilo, Kalibanda, visibilité, Banzonzing et tout. Kunande Siko, on peut se normal, donc on comprend des choses qu'on a sandé. Oh. Il y a un problème. C'est quoi, président, pour le moment, vous avez répété pour le moment, vous avez un problème. Vous avez un problème à siège. Place on a répété, le coup les alaki na capella, na mimbe comme moi quand on qui 10 personnes bas sanganate et tout. Colo place alobaki bon, et ça dit pas bien. Bino bato ya théâtre beaucoup moton de sabato. Ils allaient moi besoin répéter bateau balinga bino te baye ba créer ba désordre et tout. Donc pour l'instant siège ezokitana nchangu nazaki na capella mais siège ezokita changu na placement na changu donc na surtout ko banda répétition d'ici mars. OK. Mais n'empêche que tout ça dans la coulisse ne moyen topé sabina adresse c'était pour voir les coulisses pour na ko aider biso pour na tournage pour tozo leka toza na chaîne moi ya Kinga. Président, air conditionnel et souka na combien d'épisodes? Bon, et souka na 5 épisodes seulement. Ngana déjà 5 épisodes pour d'ailleurs beta no ba série ya ba 45 épisodes wana. Te batu balemaka wana to tikela on vient na biso myombe gauche. To tikela vêtement. Wana cop na. Agosa ta 3 ans ak no ra. Yemo konzi na ngo. E wana cop na. Siko nga cop na ngeza na c'était ça ba. Mo ba 5 épisodes ba tikela ba posa. Te na panza ndesko mutu. Bon. Pour normalement ba ve ba sali trop. Mutu e sali trop siko bango fo même maman bon. Nga siko lokwa mutu ezo sala na fona panza mutu. E président na kande. Te na kanda te. Na yende siko ko se libérer. Ah bon? Na se défouler non pas comprendre. Pas comprendre que non mutu mo boy pas ça. Il peut vraiment oya. Bon, Banzi mayu. Non ya na temi, on a te poké non na temi makasi. Comprendre que non c'est makasi. Non na tembete poki ni na tembete. Non on est sûr na ninga bien, ba comprendre que il y a aussi des jeunes qui réfléchissent. Oui. Il y a ba jeunes ba groupe ça fait confiance. Pour nga na lobelo moko. Soki pena bapesaka mutu facilité na chance na keka pas vu na biso muyombe gauche ve pesa ngaka dimanche no moko na diffuser na banda te dimanche moko kaka na diffuser siko public ko bapesa confiance wana batala savoir faire moni ba savoir faire ba na biso to négligent te pour ba sali trop ba viona ba gangi si biso no bakine mais biso siko nde bakinois ba ozo attendre consommer biso te ba consommer biso trop long. Mais bango ba veut ba consommer bon rapidement. Na éviter ce qui est par rapport à nini mais ça moi cri d'alarme na boka ba kino ba tala peu ba biso ba jeune prodige. OK. Que président dans lobby il faut toujours que soutenir pour découvrir donc président aina un plus na monde art ayeko bakisa et non ayeko longola parce que andimi déjà bato bazala wana bato makasi. Mais juste ba veut ba na so rock bordeaux ba grand. Ba vu na biso belomi tona ba grand na ndenge ba jeter na Congo tona ba grand
pour ne pas citer bana inana no po bango aussi wana cop na bango biso bato ya badon nde il faut to se comparer na lobi te ke ba fait bodona bato badon bato badon kala mais batangeli yango pena grave. Président, na monde art artiste nous lingati na monde la vérité hein na monde art oui la vérité président na monde art nini o kana que si na musala bien cinéma oh donc les artistes ni vraiment c'est ça côté artiste ni vraiment sauter le billet oh vraiment ebelote bon na ninga mabete na ninga mabete na sepela na bandeko nyonso tout mais boulonde ba boulot muso ezane na sepela ngote mais bandeko na biso nyonso tout tokenda bien so siko muta sali a fouté il faut bien koloba ka fouté bon c'est que na bon na lobaka si bo question muso César nani vraiment sauter là vraiment na TV oh vraiment fouta ni ka donc yé comme ka mafuta kaka na mafuta base belé donc yo ma bezani yo ini sanga kini pa melo na luka oh eloko so ma be faut loba président il faut loba que oh vraiment pièce vraiment ba critique ezanga ta président na bien mutu nyonso tu atala TV ayebi ke bato ba osana bango loté mais otala juste parce que aluka tala histoire yake ndenge nini mais baza ko incarner siko nde ba rôle na bango bien te mais histoire en soi eza nango normal yake nde bien neti personnellement yo mo pina sa mute mo ebike mutu na boka mingi vina biso même gauche moi sala biso banko omo na sala biso vina banko na ne wana siko wana papa pe na wa papa na bo na lo ba mingi po okuta na nini ngomususu okaka président suka wana président wana pena kin mo yebi ke vena biso sala ya mama be ma muto atala makolo ka batni staka na singe espace ne pas ono dimata grave ngaza na bandundu ti akoisa ba mir na bandundu na Luanda bazela ke lokwa wera mais siko vraiment makamba sala na TV so tele on dimate ki ba fan na bazela via beta mo fo ba côté wana te ya beta ne histoire na bien tina suka to yo ganga te to ganga gangisa biso si on a cadre wana za muntu ya on a biso ke atanga ina boyi ba kino so balingaki donc inutile na télé mais na bato ba travailler pour kino nde ya opona bato ba téléspectateurs donc kino raté mais bato nyoso batala biso nde ba opona ba distinguer les bons et question monsieur César Boy na ba artiste nyoso tala na c'est pesa ko vraiment makasi même si na domaine ki zengi même si na domaine na yo normal boy na vraiment kotaka yo ngai penda bato bakota nga baza trop nazara fan na bastar na monde na biso artistique naza na bayaye belé o nga na ke ko découvrir ba travail na nomona mona musika na mona lokwa basala baje mais tant na komi penda pemeni na comprendre que bato belé ba travail Aïda za grand na nga te mais pour l'instant na te va za grand na mamba art ndenge na landela parcours na ene ndenge na talela ba émission pour na tala bango tout Aïda tant on a joué kizengi Aïda pesa kana nte mais tant aya pesi makamso na bwendeni atayemo na komo luka kuna s'inspirer na epo na monde ba bi bon un président katiote yo okeka na Aïda ndeni mukolo loko wana zali mukona kanise ko bimisa taye na ibui oui te ya bui bon yo ko comparer ya bui na Aïda tayo moko tout ça on bon te zo ko comparer we ratso na nani donc na ndenge siko na kendeli na génération na biso OK na génération na biso na ki ba bui ba génération moro pona na tout temps yes ko za ba génération ba après quand vient na ki sweswe nde bango ba koya mais nga peso tali bien na banda kizengi mimi bozo ya bui mais na next ko ya gaz wana pena ya pas match donc so na meki bon on mekango lelo rapona yo na yebena na tenir loko exiger ngai au mona ngona mekango lelo pona au mona nena ndo kende. OK merci beaucoup j'espère que banakin j'espère que balandina biso baza vraiment calme ba ozela kaka président bimisi loko wana kizengi wana déjà bima baza pressé président nan ozala na ranking na monde art na monde art ranking te ngapi na vraiment écoute yo na ye vraiment ta beaucoup na tournage boy mbotete bon ngapi na ezane na ranking na mutu te mais bato ne bana ba ranking na ngai c'est que beta faux
bon na ndenge sikoyo olobeli kobeta fo mpena nayebi te mpo nga na kita talo na mimona te bato nde bamona ngai c'est-à-dire soki moto azosepela na nga te je sais pas pourquoi asepela na nga te mabe ezalaka kaka akoki koaproche yo ayebi soki etika boye mais ya memi ona ndenge na ye amemi ona ndenge na ye donc naapena na motu moko akendelaka na nga mabe na comprendre te ezalaka nini nga mona mituna ezalaka nini mutu tikako mutu tikako ayebi ye mo mpe place eza na ocomprendre omiyeba kinango bon nasala passage mo na groupe nayeba na na longwa na ngai koma problème obosi moto alongwa na groupe nakomi problème na ndeni koma problème seke kuna bosolola bien te seke ye asolola mpe bien te donc te ye nde siko akenda na nga bien te baserio nazalaka kuna siko tellement acomprendre ke nde naza te boye acomprendre mpe moi absence toza ebele toza epa na ye topesa motoakoprésida tokoyeba komone te bongo nga na obanga ye azani kaka motu ngilo ifo toyebi ti toza bamasa ebele kuna bamasa ebele balionel masanaka kalema lionel mpe azali kuna mobutu donc tozali mpena mwa mingi kuna mpa fimo babia aza impoli makasi afinga mpe fani masodi aza impoli donc ye natenge komona ye bato oyo nayebi te so ayebani na kini so ayebani bato baoyebani bon neti nga na ndenge mabe te bon ezaka makambo na bino olingi oloba koyebi ezaka makambo na bino eza makambo na soki nayebi soki vraimen ye moko bon na ndenge mabe te soki otala émission oyo bon ngai mpo na ngaotala makambo na nga atala yango akipango makasi epa landela yango bon ngai nayebi na ngai ye te soki alingi toyeba ye nimero yango wana benga mpo epa ya ti mpo toyeba ye aza mwasi aprêtre mwa monene na kini yango moto ekomisa ye motu makasi bon ok, merci beaucoup, Président, pour la disponibilité. Merci. Donc, nous sommes là pour nous bateau la biso. Donc, c'est que ce qu'on a besoin, nous sommes dispo. Ok, Président, Koloba, nini pour la émission Maboké Oyo, un mot na yo pour la KNB, surtout notre cordon Jimmy Mukendi, Moya Souka. On a l'homme des initiatives. Donc, on a pina papa la création. C'est-à-dire. Nazi pena chance la KNB na comprendre que marambo besoin la KNB pour comprendre en gros il faut payer Satan. OK. Il faut vraiment payer Satan et puis nabi que ve o Jimmy Mukendi m'amener ratate. Na comprendre pour nazala na premier anniversaire na vraiment plein. Nabi que premier anniversaire au pays ça a plein. Et puis marambo ouais comment que idéal likolo. Ye makamne chouate. Ye makamne chouate. Donc bon président ndenge mabete ba plateau ezala nango mais vraiment tant au côté bon mais naza d'ailleurs frustré na ko malili makasi donc normalement le roi dans l'hiver donc donc eza grâce à notre cordon Jimmy Mukendi ba mbote siko zali balobi papa bana papa social na to kota ne pe dans na kota bisenga bi sona bimi no zo mo loko bana ezala donc merci beaucoup président mona yo ya soukezani nini au communiquer na banaki pour na groupe pour na groupe doit évoluer groupe eza na site nango Cinepro TV toza jeune groupe oyo tozo senga kaka soutien na bino bato nyonso to bolandaka écran bato nyonso bolanda biso bozoma koki olanda biso tozosenga juste kaka confiance na bino bopesa biso confiance oko bopesa bavie wana nyonso to basere na biso nyonso to baleki na art biso mpe topesa makambo lokwa bango bon malheureusement biso misusu tokendelango bayina te babiso mosusu eza don wana c'est-à-dire au fur et à mesure toza koévolue lokwa baya na biso besobe azali na don ake nango mpe école donc ngai mpe lokwa don ezali au fur et à mesure tozo évolue tokendango école mpo to élargir susu makambo. Mais tous on a besoin de suggestions na bino ba remarque na bino moto nyonso to a comprendre que na lobi mabe ko finga te porter ngai la correction et tout na pena na besoin nango surtout na opesa pena contact pour na bato nyonso balobaka ki o Cinepro ezalaka fier ba recruter te ezate que parce que to linga to recruter te c'est juste parce que tout comme qui n'attend non ça recrutement donc mutu nyonso a besoin
à joindre Cinépro, à joindre Bissonio surtout, à Bengi na plus 243 90 62 64 707 plus 243 90 62 64 707. C'est un numéro, il y a appel et puis numéro à WhatsApp. Moutonio soit vraiment na loko nyonso ya koloba numéro yango na PC déjà, donc c'est toujours répéter to bande la répétition sont en mars, à partir de mars déjà na biki na repasser pour voir comme non déjà ndako. OK. Président ngina tuna question moko nde siko pièce oyo air conditionné les aussi la pièce ni le préparer pour na banaki. Bon na lingi on a bi kendes o déjà ezaki de likolo donc c'est que wana déjà ko matisa li sous niveau. Bon eloko oyo to linga to sala cette fois-ci eza cicatrice eloko salama déjà mais to ke na musu na nde mususu to sali ville to ke mboka. Ah bon? To Kemboka, na Kemboka penda na Kemboka na mabe. Ah président c'est que au lieu d'aller ici ça faut Kemboka président. Na Kemboka penda ninga mabe makasi. Na Kemboka na ninga ba ve na biso zigura. Bon. Mais na okina siko na ba ninga mo boy. Pour muntu asala mboka koleka zigura zate. Azate. Donc après muntu na mona reza de best, roi de best. Donc bango mi baleka. Moi ba c'est moi pas no le kando sala ngwa kokainete. Nani soki kokete mais ba onyo surtout na tanyo wana nde basala bien donc non bon. OK. Mais bon dévoiler secret pour oui. So na dévoiler batu ba wele la ka papa ba olanda maman ba obiso mtu na système obiso balandi biso mais yo moko mukolo ide bomba papa bomba na pour na sepela na pharaon avec na pharaon leader pharaon aya na voix off na pièce na ya beta lisole ko suka ndenge nini ti balanda ngope siko ngali ekoma ba na lingi bongo te. Merci na bino nyonso bozwaki libaku ya kolanda biso avant to chiter une émission président pesa au moins 3 personnes bambote au balandi. Bon ngapina ba je bambote on a tina TV na ko ngote président tika bon te so na ko ko lira ndeni ngapina ko lia na ngezala ka so bengi ngai munde bango bazala wana babenga nga na kuliste osamsa kitoko osamsa kitoko libanga pena na pièce et ça la vraiment décadence siko na médecin na komona lokola kwa batu comme pesa moi charge mais pour no pesa mbote na pesi papa biso DG jimu ke mbote na bika papa olanda libanga onde na lela mbongo libanga papa na bika na lela mbongo po yemo alanda déjà benga yo iba. Na pesi sous papa na nga trésor de bandane mayi ndumbo te place Ali et puis elle Regina et Komi. OK. Merci na bino. Na bossa na te maman na nga jeunesse du chiku na bossa ni seke na saliso. Seke otuna opo nyo sali bongo. Merci na bino nyonso bozwa ki opportunité ya kolanda émission Maboke. Balobi bobenga bokoma na omona déjà bozo benga mais bobenga lisusu bokoma batu nyonso o bozala na posa na bango tokomemela bino bango comme bobengi bozaki na posa ya président Ferrari bo mituna ki ba question belé voilà pourquoi na sali effort ya ko benga président na plateau na biso. Merci vraiment mingi na bino oyo bolandaka biso toujours na pesi bambote na Viki Bank balobi mwasi ya mbongo mwasi ya pembe bambote sikoza na ozela kolina nga balobi molati si ya Rose Kito la journaliste donc bambote sikoza famille nga kawe na pesi bino bambote na pesi mbote na cordon na benga ki na français cordon nanga Jimmy Mukendi na pesi mbote na équipe nyonso ya régie bambote bisika boza. Merci, à la prochaine occasion. Merci na balandi na biso, merci bisika bozali na pesi bino bambote na kombo na Yesu. Merci na bao nyonso bazwi sous opportunité ya kolanda émission Maboke o nyonso bazwi opportunité ya kolanda émission na KMNB News balobi to memelaka bino toujours kaka ba nouvelle ya sika kaka nde bozomona nazanga moko te na plateau toza 2 personnes